awa siko baki ba poster nga na ba page. Na Isaac News. Ukamona mama ida person. Yo mtu linga kama mama ida. So lingi na kati yo linga la te donc s'abonner. Bagaki oto bando kota pasteur vena mwana yo vena bokilo na yo botala. Bakota bagaki te ke soka bagaki bandi okoti bana chambre ko basela ba devoir te. Donc maman il va profiter. S'abonner na Isaac News Télévision. Ma film kitoko, basira kitoko, ma documentaire, ma gag, ma film, ma émission. Pour s'abonner awa suka na chaîne actualité bien, même émission bien, news soya bien na Isaac News. Suka na kipa ba gag, ba film bien. Pour s'abonner ka déjà pour rater. À part ya papa ni puta. Ya ko toke ma. Yesu sungangai. Nasa musala na Isaac News Télévision. S'abonner. Isaac News Télévision. L'homme simple. José Young. Bakisson ma bien. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah. Sosolam, 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 yeah, un temps pour toutes les choses. Voilà, bonjour, bonsoir, nabatu nyonso oyo balandaka Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote lo sako. Bon dimanche na bino nyonso oyo boza ensemble miso bake ba church miso bakei partout oyo ba koki kokende. Vraiment on est ensemble ndenge kaka to lobaka. Abonnez-vous massivement et partagez na Isaac News et Télévision mbote na yo. Maman Nana d'Otchebourg, mon ami d'enfance, Muzenga wetu, on est ensemble. Mbote na yo na Aka, mbote na Mama Karine Luta la patrona, Losako na yo na Mamaro, mbote na Bien Limange, Maître Baina Judoka International, on est toujours ensemble, ndenge masolo ndenge kendaka bandeko na yo solo na bino lokwa toza dimanche conseil ezalaka bien tokenda ozomaka momo topesa conseil na communauté ezalaka bien bandeko mutuna kaka ezali ezanga mutuna tuni te eza ndeko mwasi moko atuni pourquoi basi oyo nzamba sala bango bien beauté, cimenterie de Lukala, donc bassin, atonda, bazaka na chance ya libala te. Eza ndeko moko ya mwasi mutu apesi biso réponse. Tango na landi lisolo na nabi, pourquoi pas na ko développer yango na kati ya Isaac News et Télévision, bandeko pe bazwa oyo nzamba apesi biso kola conseil. Ezalaka pe bien de balobaka kaka baso bakenda sango babalaka te mais baso baza simple bango nde moto bafandi na mabala sur 90% bato oyo bato kutu oyo kutu nini mwasi moko oyo kutu ta mususu otala yende moto asimbi libala mais baso bakenda sango batondisa nzoto bango nde bakendaka mabala te pe babalaka te pourquoi eloko wana ezalaka bongo ndeko moko ya mwasi alobi yango nasepelaka ava tokende liboso tokende nini toyoka nanu ndeko ya mwasi bongo tozonga nsima oyo atembi liboso na bino babengaki José Young l'homme simple. Abonnez-vous, partagez, likez, tia commentaire na yo tokozongela yo. La plupart ya basi ya bassin ya munene basi ya masoko minene wana babalaka te pourquoi en tout cas bandeko nanga basi nazo choquer bino te mais to solola entre nous les femmes oyo akomona ki e choquer afingi na commentaire mais tozo solola
naosola na bino parce que bomeka moke ko changer comportement na bino na 100% ya basi ya masoko minene babala te 100% na bango donc 90% babala te ta musu 10% na 90% wana mingi bazwaka mayele makanisi mabanzo confiance batie na bassin na bango parce que bayeba ke mibali balingaka mwasi ya bassin ya monene lokola bayeba déjà ke mibali balandaka mingi basi ya bassin ya minene te pichu soka ye na bambongo na ye na eke fulani soka ye na ke oyo soki aye na ke oyo soki aye na ke parce que na taille na bassin na libele oyo banoko balingaka bandeko nanga basi bomikosaka yango moni soki otali na bandako mabala basi oyo bata na bilongi ya bien te bata na bataille te bavandi ebele na 100% basi oyo bazanga taille 20% nde bazotula 80% baza basi ya bato bafemme de quelqu'un basi ya bassin mingi bazotula ozomona pena mwasi bien taillé libele vanda libumu pla bassin penzo etelema wana mais aza etula munene par là na yebisa bino ke bomeka mokie ko changer idée na bino basi ya bassin bozotula mingi boza mingi na 100% na bino 90% mobimba ka bachiza et puis soko tali likango yango otali mwasi ya ndako olobi oh mwasi ya ndako boye ndenge nini base eza te taille eza te forme te mais a mwasi ya ndako mère à palin mère à bapeti mais o penza badesina wana azotula parce que bozalaka penza mayele te boyebaka te ke libala ezalaka mpona basi bino tellement nzambe apesa bino masoko minene bapasien wana minene wana bozwa mayele nyonso bolekisa na nsima bandeko nanga basi so bosepeli te ezaka conseil na pesi bino mais so bosepeli te ofingi na commentaire c'est le temps naoyebisa bino c'est le temps boluka ba James ya vi na bino luka James ya vi na yo soki okoluka James ya vi na ote yaya okozala kaka etula baseno wana baondosaka nilango bala bandeko yanga tozongi na studio na biso ndeko mwasi a développé alobi basi oyo nzamba sunga bango apambola bango babassin ya minene pe beauté atonda na sein tout ça bazaka na mabala te po makanisi na bango mingi tango bozo nazotiela bino natieli bino video pembeni awa bomona video yango tala sikoyo bango ata na TikTok bango basalaka nini kaka nsima de ye abeti kaka po abeta kaka tour nsima de bango naye kopesa ndeko ya mwasi o raison napesa raison nini ata azosala video ko ya TikTok ndenge bato batiaka wa video ye ifo abaluka kaka na nsima alakisa bato ke donc c'est-à-dire ndenge ndeko ya mwasi alobi mayele na bango mingi ezaka na nsima po bayebi ke ndenge na akutana na mwana mobali ya mwana mobali oka ndenge amoni filosofi na nga ndenge amoni faso na nga akobaluka kaka akotala ye sikoyo akozala pe kitoko makasi akozala pe mabe mwasi mabe azalaka te bo eskize nga mais okosentir makanisi ne nyonso eza na nsima ndeko mwasi azali nyonso ya ye eza na nsima de baresona na nsima ndeko mwasi aye koloba eloko mwa motu ya lobi basi okuta komona mwasi sur 90% oyo bato babenga babasa bafomomi bango nde moto basimbi mabala bango nde bamere ya palin pourquoi phénomène wana pourquoi eloko wana esalamaka mpo na nini barezo eza ebele oyo bato bakoki
kwa avancer. Ndeko moko ntango toswana lobi te basi ya kitoko makasi wana bazalaka faible. Me bazalaka faible a manipuler na ndenge ya nini mobali oyo penza mobali akolinga mwasi kitoko kitoko makasi te po aza lokola manga ya kotela banzinzi nyonso bazokweya wana bazotala wana selon ba raisonnement oyo tozanga nango na communauté. Siko misusu balobi boye bazaka siri na bango nini soki wana yo soko osali fier mobali mosusu akolinga ngai ozomona bafason wana me nzoka nde na katikati ya bolingo bandeko bao baba ezangaka te bao ezangaka te bokoki komata bokoki kokita becompréhension ezanga te me ye siko lokola ayebi ke nakobondela mobali na ngai te atanga mo nasali mabe nakobondela na ngai mobali na ngai te lokola nakobondela te nayebi kaka batelemisa ngai nabenga exemple kutu nazwa ya ndeko moko Sandalina oyo auti koloba makambo ebele awa alobi nini alobi lokola nga nazala kitoko basi mibali balingaka nga mingi tika ndenge babengani nga na eglise boye naluka parmi mibali oyo balingaka nga nakangama na nga na moko yango omonaka bandeko na ngai faut tosala très attention na mokili oyo bandeko na ngai basi bozwa mayele na bino te botya na nsima mpo oyebi ke oza na bassin oza na nzoto nzambe apambola yo otonda tout ça donc okanisi ke soki oboyinga de moyen o retenir libala eza te non mwasi basala ye fo obala me kozala na eloko wana o ndeko mwasi alobi mayele na bino nyonso botyango na nsima do yo ozobula ngana na bassin nga bakolela nga kaka mibali mingi balela tokende mpe tosala basango esala nini baso oyo ozwi mayele no nyonso mo concentre na mobali oyo nzambe apresente oyo liboso eza tala bandeko nakoyebi biso ya solo ndeko na nga mwasi mingi na alobela bamama na bajeune nakosa bino te il faut koyeba ke mwasi foza soumise ata ya oyo tokoma oluka wana te oyo bamama na biso bazalaki te me mwasi foza mwa soumise devant mobali na ye mwa kobondela mpe eza oza mwasi kitoko me ozobondela mpe mobali mwa gafe eza oyo mikitisi mpe me siko eloko esalaka mabe oza sire na yo moko ata akei soki ake anabenga na vejo ndenge nini bien bazoki obenga te mpo anini de omeki naza nanga kutu leo kutu nabimi te obandi kocreye dio lisusu akoma lisusu confirme na minute wana dio mpe ere ya odécouvrir ke oza mal bouche oza omikitisaka te oza sire mpo na bassin na yo oza sire mpo na tolo nzambe apesa yo oza sire mpo na kitoko nzambe apesa yo de okomisi yango lokola ke donc je ne comprends pas nakoki koloba nini nakoki remplacer okomisi yango do nyonso kaka te nga naza sire nga nazala boye me nzoka nde na libala yango nalobaki liboso komikitisa mpe esalaka elengi esalaka mpe bien esalaka très bien bandeko kozala yanke te na bolingo kozala sire te luka bato bakumisa yo luka bato bamonokaka non oyo alobi oyo aza mwasi lokola bino te ye kutu alobi soki bokofinga ye bofinga me azopesa bino conseil abi pourquoi bozwa mayele na bino mayele botyango na nsima oyebi kaka nde naza boye do nga ndenge naza boye naza si mobali akobaluka kotala nga kaka
mpo naza sire na ngai natonda cimenterie de Lukaya eza posé Paplemu Pirika eza posé Botefel eza posé yango ozomona bato ebele ndenge ndeko alobi si 90% ya basi oyo bana babassin minene oyo bana basimeterie ya Lukaya ya minene jamais baza ebele te baza ebele te oyo baza na mabala eske akosi ndeko biso tosengaka totiaka mpe bacommentaire na biso ntango otyelanga commentaire wana ekozala bie ntango ozoyoka masolo neti ya boye ntango ozoyoka makambo neti ya boye commentaire no mpe ekozala bien commentaire no mpe ekocontribue kwa ozomona donc elakisi ke na vie oyo ndenge toza boye moto akoka aza te meza na bato toa na basi nzambe akela complet taille normal bassin posé donc nyonso mais siko basi wana baza na problème ya libala baza na problème ke bana problème eza nini elobi ndeko na ngai ya mwasi wana alobi majorité bobalaka te mpo na nini boza sire bozwa mayele na bino bozwa intelligence sagesse makambo tu botyango na nsima mpo oyebiki ngai naza tala ndenge na vimba na nsima tala ndenge nga naza na nsima tala ndenge boye mais eza bagafe bandeko eza bagafe très yo moko osanti mpenza eza gafe eza mabe très mauvais zala posé ozala ndenge nini ozala ndenge nini sikoyo naye kocomprendre pourquoi ekomaka mpe moma moko bato balobaka ke basi ya kitoko mpe wana bamibali babalaka eza bamibali moko ya faux pas boyebi pourquoi toke na raisonnement tellement akutani na bamibali oyo bandai kolinga bango très bien bandolinga bango bien ozomona bandolinga bango mpenza balingi bango aza si jeune homme moko aloué enduré tout ça bogard tout ça akoka na tout ape na moyen ya ko nini te mais moi moyen ya déplacement ya tout ça eza wana mais ya gafe na jeune homme abongo akeluka oyo balobaka ke pourquoi basi ya kitoko balinga mibali moko boye pe ya tina te oyebi pourquoi po kuna azalaki sire ntango akomomona ke ngai mpenza boye eleki tika kaka oyo azolinga ngai na mipesa ntango mpe amipesa wana mbala moko misusu bazala wana zemi ekoti aza na swa te akomi deja ekoti mutambu deja ekoti ntango mutambu wana ekoti ezolakisa ke mutambu wana moya longwa lisusu place wana eza te bajene yango mpe bazalaka wana sukasuka mpe bakoma mpe na mwa lar oyo babandai konéglige omona mpe bakomi mwa lar mais concordance esimbaka te mais bato bakomaka kotonga ezalaki eloko mwasi alobi nandima ye kaka taka bamibali yango mpe bazoya na bango te me nzokande okutanaka mpe na bamibali moko oyo babandai mpe kolinga yo bandai mpe kozala bien mais soki tellement fier elekaka mais ntango okomomona ke mpo moto akoselaka temps makambo aza te le temps est le meilleur ami ozomona ata obombani ata ne temps ekoloba kaka ozomona lobi ozalaki na 18 ans après 2 ans okomi na 20 ans temps nde yango wana ozopusana kitoko ozalaka nango na 18 ans yango te kozala nango na 22 ans 23 ans 24 ans oyo oza nango na 24 ans yango te nde ozala nango na 30 ans nde ozopusana ozokola elongi mpe ezochange ntango mosusu mpe ndenge obotaki mwa bote ndambo mpe elongwe ekei epai ya nani
ya nani ya mwana ozomona donc babiloko wana nyonso tika biso oyo tozo réfléchir mwa malamu toteya yo omoni eloko nasala mwa remarque na Afrique du Sud en réalité ndenge biso tozala ta moso olati mwa chemise boye mwa boye tout ça bango bamibali na bango mpenza ya bie bakomi oyeba mpe makambo bango mpenza oyoka ata chapeau omoni mpenza chapeau abeti yango boye mais otali mwasi azotambola na ye mwasi aza bien tout ça po nakosa bino te na kati ya Afrique du Sud basi bazali oyo baza mélange oyo babenga bakalati wana bakalati oyo babenga bakalati vraiment donc ozoyoka mélange mwasi noir mais ozomona aza mélange basi ya kitoko baza mais otali mobali na yo comprendre na bi bolingo eza kaka koyokana tout ça boya biso ya boye pourquoi babalaka te nde nga moto nabimisi ide wana te ide nazwi mpona ya kopesa conseil eza epa ndeko na bino ya mwasi ye kutu alobi ke makambo nazoloba soki oshoke bino finganga mpe komona mwa mwasi conseil azopesa oyo elingi olakisa ye ndenge aza na mobali na ye aza pe sûr na makambo na ye ozomona me misusu sikoyo bazwa sikoyo telema aza na bassin ya monene azwi sikoyo makanisi nde nyonso mayele nyonso sagesse alobi ke nga naza na fondation na nsima naza na symétrie de lokaya donc moyen nabondela mobali eza te moyen na mikitise pa mobali eza te donc totie de surtout baso ya android oyo net oyo nazotiela bino bomona oyo nazolekisa awa bozosanti kaka ke mwasi oyo aza motu oyo tokoloba nini tokoloba ke mayele nini nyonso atia kuna mpo mwa video moke ye soki okoti na profile na ye okomonaka ye asalaka video te botala ye boye ye ifo abaluka kaka ata afandi ifo apesa bino kaka mokongo mpo na yabi nini ngai nazoteka nini oyo ifo apesa bino kaka mokongo il faut qu'apesa mokongo mpo na nini azotire eloko eza kati na ye wana me nzoka nde en réalité soki otuni mibali symétrie de lokaya esalaka nini en réalité eloko te me tala bakolo nango ndenge bamelela yango pema na bavideo ya TikTok nyonso mwasi aza na symétrie de lokaya donc ye video nyonso ifo abanda kotambola ifo bavideo eza ebele ya bango wana eza rare omona moto oyo nzambe apambola na nsima asala video sa alakisa bato yango nde sikoyo na ye kokoya na meme ide ke mayele na bango nyonso ekoma ezonga nsima yango wana mpe bazalaka na chance ya kokutana na mobali ya malamu te mpo na nini soki ata akutani na mobali oyo nzambe apesi ye mayele ne telme eza kaka na nsima babi kaka ke ata akei ata asali boye tala mutu deja na vie soki akomi je m'en fous ezalaka bien te je m'en fous ezalaka bien te mutu nyonso ifo araisonner ifo zonga na boyo oréfléchir ke mutu alingi nga ide na ye eza nini okende oréfléchir elongo na ye mpo na nini ozwa mpe eloko ya motuya olobaki ata ndenge naza boye naza flair ya un temps pour toutes choses ndenge biso tolobaka kaka nde toyemba ya un temps pour toutes choses dans ce monde okomona nga nayeba mutu moko boye ser na biso moko boye azalaka somo tala monene tala nzambe ndenge apambola ye na bamakambo toloba awa me lelo ntango ser wana abelaka okondima te ke ye ozomona okondima te ye seka akondi yango wana nalobaka ke soki moto akondi biloko nyonso ekondi soki moto akomi monene maboko makambo nyonso mpe ekomi minene wana ifo koyebaka yango de sante ezalaka bongo yango ozomona de seka wana ntango omoni ye olobi azotambola okumisi nzambe olobi nzambe
okela mwana mwasi oyo mais ntango sere wana azwaka likama ya kobela kobela na likolo ekomi mokie donc ozosentir mpenza ke nzoto eza nini nzoto eza yango eloko moko te eloko te yango ndeko conseil nga na kopesa yo ndeko na nga mwasi soki okutana na mobali ke bozoyokana bien ata nzambe apambola yo na cimenterie de lokaya ya bien beauté tout ça nyonso kokota na molongo wana te compréhension ezalaka toyebi ke soki bato mibale baye na kati ya des familles suka na komesana na kosala bokoyokana kaka donc eloko ezalaka soki bolongi na bino komikitisa entre bino mibale bolongi yango osali likambo lobi ndeko limbisa ngai chéri na ngai limbisa ngai mobali mpe asali likambo chéri pardon ezokorenie na komikitisa ezorenie na sur ekozala bien bozalaka te olobaki nakosala yango te naosenga bolimbisi te ata ye akei yana ndeko mo boye azoyebisa ngai omoni nga nde naza boye nakoki koyeba te soki okei na yo soki okei na yo do yo kobondela mobali to nabondele mpo ya nini ayaki ndeni bongo nga nakebondela ye soki ake mosusu akoya do ye moko ayebi ke ndenge naza boye mosusu akoya aza siri mosusu akoya me moto aza na makanisi moto aza na bonzambe moto ata nzambe apamboli yo na nzoto ya bien na elongi ya malamu na beauté na ata oza konde lokola reine de saba do maloba bazobimisela yo kobeta libaku te oloba na mobali ke soki okei mosusu akoya oza nani mpona oloba bongo me nzoka nde likambo nyonso ezalaka na solution nango okoki korange wana ke oke obandela lisu bolingo mosusu aye wana kozala pipire kutuko ntango mosusu okorange likambo wana ya liboso biso nde bato toyebaka te olingi ka orebandelaka bolingo mpona nini nzambe apambola yo na nzoto malamu na bassin na tout ya nini kitoko ozomonaka yango ndeko na bino ya mwasi na video oyo natieli bino wana alobi ke mayele na bino nyonso ezonga na nsima borefléchir bien bomikitisaka yango ozomona ke alobi majorité basi ya bongo babala mingi te c'est 100% babalaka 10% nyonso baza bawelewele voilà bango nyonso baza bawelewele alobi exemple tala bango na TikTok soki azosala TikTok omone kaka baluki na video na tieli bino awa azobaluka kaka mpona nini toyebi te tika ete nzambe apambola bino na maso oyo na yelaki bino analyse moko simplement eza profond ndeko kozwa makanisi na yo te makanisi eza na mutu raisonner na mutu koraisonner te nyonso soki oke na nini otala kitato olobiki ngai nazalaka boye ozala monoko devant mobali olinga komikitisa mpa mobali te olobaki atake mutu mosusu akozonga okotanga bango combien na vie na yo otanga bango combien toyopesaka conseil soki okoyoka sava soki mpo oyoka te continue bongo etali biso na nini biso déjà esi tolobi abonnez-vous partagez likez tokutani na mbala nsima José Ngolombe simple bye bye nangai mama nangai bacenga na YouTube awa siko baki baposte nga na bapage so olingi na kati olingala te donc sabone bagaki oyo tobanda kokotisa paster ovai na mwana yo ovai na bokilo na yo botala bakotisa bagaki teke soki bagaki ebandi okoti bana na chambre lokola basala badevoir te toke mama ebaprofite sabone na Isaac News Télévision bafilme kitoko basira kitoko badocumentaire bagaki bafilme baémission bosabone awa suka na chaîne actualité ya bien baémission ya bien nyonso ya bien na Isaac News suka na kiba bagag bafilme ya bien bosabonaka deja mpo borate te apart ya papa liputa yako toke ma yesu sunga ngai
nasa musala nanga na Isaac News Télévision ya likolo. S'abonner. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabiane, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, 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 il y a un temps pour toutes les choses.